Botarde, bande konangai. O ezali partie D. Deuxième partie à l'isolo nazali koloba na silicité. Nayebi ke ndeko nangai wa Shifa azolandanga. Nayebi kaza na vacances na madame. Mais alandanga. Ayoka oyo ezoloba ma awa. Mambo de Panama pe azolandanga partout azali. Mwingilu lutonadio message na yo ndiko nanga ekomaki. Tuyebi ke mikolo ozolanda biso ba commentaire na yo ezanga te. L'ingénieur Keta Kinkita Ntumitangwa ye pe azolanda biso. Merci mingi toujours na ba penser na yo. Souvent ce que les canisses ali beaucoup mais la biso toko parler sur le sujet yango bozanga gate. Adamo Kilola morma abraço. Johnny Dibanzila ndeko mbote pauzali yoka idée oyo tolingi bo bakisa makanisi na bino bo penser sur yango. John Luzaisu tolingi yope o bakisa makanisi na yo bandeko awa nazo parler sur Uvimbundu oyo bima na Angola bakenda na Zambie. Donc na Zambie ba Uvimbundu bazalaki ndenge ba Congo bazalaki na Congo Kinshasa to na Congo Brazzaville. Après indépendance ba Angolais wana nyoso bazonga ba pays wana etikala. Armée nyoso tout ya UNITA ezaki na Côte d'Ivoire. Donc appui matériel tout bambonga ezaki na Côte d'Ivoire. Lelo bazonga bakota na Angola. Ndeko na ngai lelo Angola ekoma na pe armée ekoma moko ekoma fa. Ya FLEC, ya MPLA, ya FAB, ya UNITA, FNLA, basangana. Ekoma kaka fa. Forces Armadas Angolanas. Mais ndeko na ngai na mitunaka pourquoi ba Zambien bayaka te bakota na Angola baya kosala ba crime baluka nzela ya poto à partir ya Angola. Pourquoi ba Congolais ya Brazza ba on parle ki Congo à l'état kuna bitu sana royaume du Congo parce que comment ba skis kako parce que oh non moi je suis pas du royaume Congo Congo Brazza pe ba du royaume Congo. Comment se fait-il que en Angola ba tonda te ba ya kosala ba crime soki ba makambo ndenge nini pourquoi bango ba sala yango te kaka Congo Kinshasa muteza kotonda kuna na kosala bino rappel moko boyebi bandeko na ngai tangu musée le père abengani ba Rwandais tangu abengani ba Rwandais mususu bakendaki kokita na kitona bakangi ba Congo. Il fallait Angola à côté après ça aide na musée le père pour batona ba traverser Angola te. Armée oya liboso eyaki na côté ya ba Congo bazalaki bana matadi. Donc bazali bana oyo ba botama na ba Congo. Bazonga na Angola et pas ya ba parana ba bikolo ba ne pas ba parana bango. Donc ekolo ba parana bango. Mais ba tata na bango na ba mama na bango na ba Congo bazalaka na bango kaka. Parce que bana wana omoni biso ba Congo to lobaka mwana okola pange tata. Donc mwana oyo sa akola ki déjà azali moninga ya papa. Donc biso souvent biso ba Angolais mingi soki mwana sa akoli atanga na ye mingi mona kenide na Angola pour abongisa terrain pour ba parents baya kozonga. Ba parents mingi bakila na ba village na ba ba botama. Mais biso botama na ba ville, souvent na ba ville. Ba Angolais mingi eza bongo. Okomana to mwana ya mwasi
azongi na ye akini kobalela kuna abandi vi kuna abengisi leki na ye tamususu ndeko mobali ayaki mpe avandi mwa moke ayebi munoko ayebi mboka ale abandi ko s'en sortir bobongisi terrain mpo bapere na mare bazonga mais majorité ya bana wana bapana na bango batikana na bakongo mosusu bakende matadi mosusu bakende na boma mosusu bakende na mwanda mosusu na songololo mosusu na kuilungongo mosusu na kisantu kasangulu kuilungo donc mbanza ngungu bana wana bapana na bango bazalaki nano donc tango bana wana bayaki na colère mosusu parce que ils savaient que leurs parents se trouvaient là-bas basali nini na bapana na bango et puis bana bayaki parce que babotama na terrain wana donc na mboka na bango lisusu bayaki mpo badefendre mboka na bango donc bana wana bayaki na esprit kubanu et puis esprit ris ntango bakotaki wana résultat nango bamonaki yango Rwanda apakataki mais lelo oyo bana wana bafuta bango na peuple congolais na ndenge ya mabe balibere mboka batiki mboka na maboko na bino moko bakolo ya mboka bango bazonga na bango bakontinue vie na bango mais bapara na bango batikalaki kaka congolais akanga bango abenga na bango abotela bango kutu bandako bamosusu kutu bakenda ko retrouver bango na télévision parce que sika bakome les ate bakangi bango na biloko babotola bandako na bango nisusu babotola yango likambo ona zo répéter yango mbala ebele bozomona kekola nazosakana mais nazosakana te nazobaya ngo na tina bapara wana balongwa te bango moko na volonté bakeno lokola mwana kuna atolinga plastique nazonga te bato barefulaka na kabinda o bazangaka mikanda bairrégulier congolais atomboka akenda na bakongo akanga bangole wana niso tu babotela bango kutu balupango babosani keno bana na bango bayaki baya kolibere Congo na maboko rwandais bana wana bakufa likolo ya Congo kobatela Congo et puis na mura mabele pa babotama balakisa appréciation na bango na gouvernement congolais ya Dizakin ya Rico nazolobela yango parce que nalingi bokanisa te ke tobosana kino ya Rico père na mère bakufa tolobeli yango te oyo ezali famille kudimana nazolobela donc ba ona zobenga ya Dizakin ya Rico ya Ditu na biko ozana Angola mais nalobeli yango mokili yeba yango et peuple congolais ayeba yango anaja oyo bana matadi bazoyeba donc ba Congo bana matadi bazoyeba nazola libota nini anaja Dago Makango ba oyo baleki ya vie mushi vie story Stegen Pupa Mado Cartouche bana matadi nazolobela Pot de Chameau 2 Pot de Chameau 1 Kinaema Koluzingu 20 mai Amibar lupango ba vie kokis boyebi bana matadi nazolobela oyo ezali ba histoire vraie oyo baza ba histoire vraie musu akovanda azofinga metala muzongo wana azaka nini yango mabe ya bato mosusu makambo oyo tina poto ezosalema moto oya koluka yo te lusalanga mabulo aluki kaka ngai me atiki baninga mosusu basala bulongo kolela kutunga atiki bango ayekozwa kaka yo me mbongo ake azwi mbongo na maboko na yo ekomi te osenga mbongo boye ometala muzombo oyo susu o bulo oyo osali nzoka nde
aye ko lokona tina okomona azwaki jaquette ekomi kutu bafinga ye kola jaquette na yo mais ata olati yango pendant 10 ans ata pendant 15 ans nazongisela yo ta 50 livre na yo opiyanga ata jaquette bazalanga mzombo mais Matadi likambo te bana wana bapara na bango bazonga bage okufela ngona parce que baboteli bango lopango magasin ya Mendes na veni Kisi mama tro Kinyamu na stade Sosoliso bazombo mama tro Studio Photosport magasin Loketo Lubasa na venu Palabala en face à Gérard Diunga Taïra Gérard Diunga c'est qui bureau FNLA João Domingos magasin Msolongo en face à WC ya Mbunga na venu Palabala avant comme on a Mvemba Joassin pour comme on a pas de chamodé ah ouais Matadi wana bozomona ezalaki libota moko Matadi wana ezalaki libota moko azala mungala azala muyombe azala soki ekolo nini azala ngole ezalaki libota moko me batu oyo lelo bazoyela makanisi wana ya kozwa ngole baboto la bango biloko parce que kaka bazo protéger frontière na bango mais mboka nini oyo balingaka teke no ba protéger frontière na bango na poto kuto mundela lingaka biso te to sala bango mabete to sala kama mabe na muninga mususu ozo linga yo ozo la yo ensemble baninga tango bozo sala mabe bo kanisaka teke no batolo mabe bako bosa na yango te bako bosa na yango te donc tango mabe yaka bazongisaka bondima pe yango ndenge bosala kaka mabe semblant ezala te nazo parler sur réalité boyebi ki olozo beza réalité de kosala semblant te ya kofinga mutu ezala ngo vengeance te mais eza réalité ntango oza inconscient kasi mutu ya conscience alakisa yo inconscience na yo eza justice te eza nango vengeance te mais eza plutôt justice bolimisaka na te eza nango vengeance te mais eza plutôt justice po bozonga juste donc angolais aza na droit kobaki kino ntango oza mopaya na mboka na ye fo kite tant que vous bomeli mingi manduki ekobima poser la meilleure façon de faire comprendre mutu amona kaza danger to oskive yango pour peuple angolais a un esprit mususu et puis likambo oyo Rwanda sali na Congo na angolais ko salema jamais mokolo Rwanda ko meka na Angola bokomona angolais tout na poto tokozonga e mokolo wana bokoyoka sango ke angolais ko ba sapero bakingandi bake na Rwanda bake na Uganda mokolo wana bokoyoka pesa ke non mundele abombardaka mokili mena Angola to silisi bango bongo États-Unis na Russie ba bombarder Angola et sili. Donc l'inigi pays Afrique ko sala yango ke nona tongo balamuki ebeti na mbwa na soso ya mundele européen to kati bango donc ebeti mena bo pa basili kaka Angola mtoko sala yango pour esprit kubanu iza kuna bandeko mosusu na bombi yango mbote na César Godinho lekinanga Kaila Pedro boya na réunion et le 26 mai peuple angolais nyonso boya na réunion ya le 26 mai bana ya Reine du Congo le Thomas Sall